Oui, très chers internautes, il y a Yokani Télévision, la Pessibino Te na Kombo na Yesu Masia. Moi c'est Gisèle Mounongo, les lettres na li solo moko ya Robeta na bino. Toza ensemble na maman Mboy Jeanne, na ndeko lasa, dayebi keza première fois bomo na bango, mais désormais bando landa bango na Yokani TV à partir ya lelo. To Robeta moi li solo mokie, to peut expliquer bino problème nini ba ilango awa. Maman Mboy Jeanne a un problème de santé à moi, elle a un problème de cancer de peau et tout ça qui est ça fait moi mikolo bata ebele nde babanda ki kokende na plutôt batambola ki plutôt ebele babanda ki déjà moi traitement mais ba eli susu liboso na bino abonné na biso Yokani Télévision basinga lisungi pa na bino malgré ça toute première fois bon na bango mais désormais bando mona bango mikolo nyonso na Yokani Télévision to kende tozo maman expliquer biso problème ndeko eza nini ezwa ki tant nini et puis ba comme une étape nini pour ndeko parce que bana ida ba soins médicaux déjà mais possibilités za bango te nde ba yeli boso na bino ba internaute na biso na mukio bozala na ngona mitemo nzamba pesa bino ya kosungaka wa ko toute ça na émission oyo ameka kosunga ndeko la satana moi un petit rien tozo kene to tout na maman mituna expliquer biso malade ndeko mandaki quand puis ba comme na niveau nini na hôpital. Bonjour maman Mboy. Bonjour maman. Et meka ko expliquer ba internaute na biso Yokani TV o première fois ba mona bino problème ndeko ya ka ndeko la sa ezanini. Ka ndeko la sa ezali mwana oyo azobela cancer ya ganglion na kingo côté droite na ye. Alors ndenge toza botoza makoki te mais bandeko musu basungaka biso ale toke tosali séance tous les 6 séances tosilisaki mais docteur azosenga biso lisu tosala scanner na examen mususu na nyonso esengaki $800. Ça fait maintenant 2 mois banda tokei tozongi ndako ta 10 francs pamba eza te pona oloba nde kosunga mwana nga mama bango ndenge na zabo na pensionnaire onatra depuis 2018 timeo ya lelo yo nanu bafutinga te moyen azwa mbongo pona kende na lasa na hôpital ezali te yango na osenga lisungi na bato basunga kinga ya la fois passé bameka kosunga nga pona yeba ndeke ndenga landi chimiothérapie wana pendant 6 séances siko batindi biso tokendo sa susu scanner na examen mususu. Alors pour na okota na radiothérapie faut zwana ba résultat o ya scanner na ya examen bongo simanango okota na radiothérapie yango nazo senga pa bandeko o mutu nyonso amoni likambo ebeti motema na ye asalisa ngai mwana abandi pasi depuis 2013 ti mokolo alelo oyo na ebandelo na so botaninga bana otanga makila bondima te mais siko pota ndenge eza wana esengi tokende scanner tosala examen so tosali nsima nango tokolekana na radiothérapie yango nazosenga lisungi bandeko bosalisa ngai na veva mwasi naza na mobali te papa na bango akufa natikalaka na mwana oyo nazobokola bango kobokola na pasi onatra bino moko boyebisango onatra moyena loba eza te na bandela soko loba likambo onatra te nosenga bino lisungi bosalisa ngo motema ne kobeta ye oyo kotuta ye asalisanga ayokelanga mawa likambo oyo kota tina ndako ba mikonzi bakomona ngo ba mikonzi bakomona ngo bayokela mwana nga mawa depuis 2013 tililo bayokele mawa basunga ye bakolona ya libanga te me bakolona mboto bakobukaka yango mwana na ngai asali classe mais asilisi classe na ye mais avant dika beboui asilisi classe na ye na IEC avant banda asilisa ti lelo ka malade na malade yango nazosenga bino pardon motema ya mawa
nga mama ndenge naza boye nazonyokwama motema ya mawa ekotela bino bandeko na nga motema ebeta bino bamikonzi motema ebeta bino bozwa charge ya mwana oyo nasi nakomi na sisi chimiothérapie mwana chite lisusu bandeko na nga bosalisa mpo yokelanga mawa vraiment mama kolela te bainternaute na biso eyokani tv bino baoyo nzambe vraiment atia motema malamu kati na bino nzambe apesa bino motema ya mawa ya kosunga bosunga mama aza mama veuve ta ndenge azotangisa mama ya miso vraiment bosunga ya ta na mokie babandaki déjà na ebandeli donc presque na suka mais possibilité eza te mama asalaka te atekaka te aza na papa te papa akufa depuis kala tikalaka na bana bokolaka kabu nazosenga lisungi mpa na bino vraiment bino bokotala émission oyo vraiment partout bozali bosunga mama ta na mokie bosunga ye mpo affaire soigner ndeko lasa mama tika kolela nzambe ayebi nzambe atutisaka mitema bato nyonso oyo baza mosika ata motema moto ezalaki lokwa libanga nzambe akapable ya kolembisa yango mpe asimba mitema batinda quelque chose mpo na ndeko lasa nzambe ayebi nayebi te soki ndeko lasa aza na makasi mwa mokie ya koloba makasi eza te mama nde fois aloba kaka ye aza na problème ya santé bocomprendre e vraiment aza na problème ya santé akoloba te mais yo ozotala émission oyo yo nzambe apesa mwa motema ya kosunga vraiment sunga ndeko lasa sunga ata na mokie numéro eza na liboso wana obengi na numéro wana partout oyo oza tindaka tokoya tozwi tokopesa mama kolela te mama mot de la fin mama zolela bo comprendre aza moto osunga ete à part nzambe likolo na babino nzambe apesa bino na moyen nzambe apesa bino mpona kosunga babola bato bazanga bosunga mama azotangisa mama miso passe leki amoni ke mwana banede ya traitement chité kaka boye vraiment donc bosunga mama na mwa mokie mama tiko lela nzamba ayebi nzamba capable ko simba motema ya mutu mikolo azolala te mama mutu pasi nasona pota pasi mama pasi ya wana osenga bino bokelanga mawa na zave bokelanga mawa pona mwana ngai mama tiko lela nzamba ayebi nzamba za capable osala nyonso nayebi ke bakonzi ebele baotala émission oyo nzambe aza capable osala quelque chose yo nzambe apesa possibilité oza na mbongo oyeba nini osala nango te sunga mama na mwa moki okosunga me nzambe acapable mpe akopesa ya ebele koleka osungaki nayebi ke nzambe apesa motema malamu ya kosunga nayebi yo ozotala ngai na minute oyo nzambe apesa motema malamu ya kosunga baoyo bazangi takango yango yo ozozwa mbongo kesisaka na baboîte na babar na barestaurant osa badépense inutile bagaspillage ndeko lasa na problème ya santé sunga ye na moki oza nango na poche na yo oza na compte bancaire na yo sunga ndeko lasa mama moi un mot de la fin malgré oza na makasi te et puis opesa adresse na yo bisika ofandi mama adresse nanga esika navandi na ngungu sa 51 na commune ya Kinshasa côté à Pain Victoire côté nga na vandi choquante akokoloba te donc omidana na suka zomona te akosala ndenge ni miracle nini vraiment akosala donc yo oyo tout sami vraiment sunga mama apesi déjà adresse na ye et puis soki olingi omona ye neti yo moto oza na Kinshasa apesi mpe adresse na afandi na commune na Kine oluki mama na mwa moki ozala nango sunga mama yo oza partout ozali oza en Afrique na Europe na Amérique na Asie okotala émission oyo tout sami benga biso kaka na numéro ezoleka na se wana tokoya kozwa mwa moki okotinda mpo topesa mama vraiment komi deya na suka il faut basala quelque chose il faut pena quelque chose babone ayokani TV nayebi kozala na mitema vraiment ya kosunga nayebi ke bosutenaka biso partout boza bisika nyonso bozali bosutenaka biso vraiment donc ngonga yango sikoyo kolakisa bolingo na bino na problème ya ndeko lasa oyo aza nango talaka abandaki da traitement abandi traitement vraiment traitement ekomi presque na suka place oyo batindi akota scanner eza mbongo ebele mama atekaka te asalaka te eloko moko te donc yango ayolela liboso na bino nzambe oyo atuti oyo aza na motema bonzambe oyo aza na mbongo bamoyene ezoluka eloko nini ya kosala bosunga mama na moyen petit rien mama nayebi te so likambo mosusu akobakisa ezali vraiment po tongi tosilisa likambo akobakisa ezali kaka mpona scanner napesaki montante chimio nini
radiothérapie wana nayoki ekomi na nganda. Na nganda na yana ba $2500. Pendant un mois ko ozwa séance wana asilisi na ye. $2500 que dans $2500 aux gens pendant un mois ou bien par mois on fout à $2500. Non, eza au fouti $2500 ba pes ba oye ko ça la séance non pendant un mois. Un mois ce que koki ba évolution pour ba ko sala ba ko raser ba biloko nyonso ndenge tokendaka na ba mikili ya bapaya bokende suna mikili ya bapaya te pe osenga ba mbongo ya ba frais ya manino mais na centre nganda essayer pas toujours à traitement. Vraiment merci babonné à Yokani TV to moni to comme l'aura dans presque na suka émission na biso babi elora bien et ou melate to c'est la ka ba gisement na bino to c'est la ka ba réponse na to c'est la ka bino bo soutenir biso bo soutenir mama wazali boso na bino vraiment malgré que ndeko la ça na makasa rolobate mais ceux qui bo sungiye abiki a commis bien le bibo mo na yemoko a témoigner pe a osenga bino merci et puis a rolobali boso na bino nga vraiment nazana ebela rolobate vraiment na pesi bino merci na ndenge opesa biso confiance ya ko s'abonner sur massivement na Yokani télévision et puis faire abonner ndeko o aza pembe na yo na Yokani télévision mususu te ta chaîne oyo ezo sunga ba chaîne oyo donc ezana bon nzambe to tira boso nzambe liboso na ta chaîne na biso pour sans nzambe to za pamba to za nil vraiment na ke ko remercier cameraman na ngai Arnaud Ngamba Pilipili oyaki ko soutenir émission oyo pesanga moi chance aux aliboso na bino et puis sans oublier à ma copine chérie Ritz nga vraiment la tiki bino tukutani na émission ezali koya mais sinon s'abonner puis faire abonner ndeko aza pene pe na yo merci bye.